Mbote mbote, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu Christo. Naza sur boza bien. Na ebike papa zo batela bana na esika nyonso tu tokozala soki message okuta biso na tongo na après-midi na pokwa na butu nzambe na biso azwa lokumu e apambola biso nyonso bandeko sika nini nyonso tokutami. Na ye na message oyo bandeko na ngai kopesa message oyo na ezali message oyo concerné batu ebele ezali kaka bandeko o basambelaka pa ya ndeko bameko te. Eza kaka message oyo etali pasteur Charles était bien que sujet ezali ya ye, bien que ba témoignage o na eko tomemi lelo na ba mama o ba témoigner makambu oyo ba koyebisa biso lelo, makambu o tozolobela lelo o bango ba moni o bango ba vivre na pasteur Charles ba mama o bazali ko sambela pa na ye, bien que ba ko témoigner makambu wana ba lobi makambu nini o bango ba moni, mais un message moko ezo tungisa bomo ya bato ebele, eza message eza donc problème moko e kangi ba vie ya bato ebele, eza problème moko très délicat, eza problème moko très important mes bien-aimés dans le Seigneur. Eza problème moko o soki oza délivré nango te, o kanga mui nango te, vie na yo ekozala bloqué. Eza problème moko ememaka blocage total na vie ya batu na ba domaine ebele, surtout côté ya finance, surtout côté ya finance. Eza vraiment problème moko o il faut que se libérer nango. Donc na ye lelo komemela bandeko ebele e ye moko pe pasteur Charles Bameko message o soki ya yeba kiango malamu te, soki ya yoka kiango likolo ngai na memeli ba témoignage vivante ya ba mama o bazali ko sambela epai na ye, ba ye epai na ngai ko pesanga ba message oyo ko singanga prière to sambela ensemble po nga naza na groupe oyo banda kala ba mama ba yebiango ba mama ebele pe basi ba ya to sambela kana biso kaka boye ensemble biso zaka na mabonza te to zaka na panier te to bondela kaka nzambe pona ba vie na biso ba mama ba yebi ba mama to bondela kana bango. Groupe wana eza na WhatsApp, eza ça fait peut-être ezokende 2 ans yango yo to sala ki groupe wana na ordre ya nzambe ye moko to bondela kaka. Donc voilà ba mama ba yaki na makambo oyo koyebisanga o ba moni et pas pasteur Charles Bameko. Siko ngai problème tellement ezali très sérieux na lobaki na komema message oyo na ko pesa yango bana nzambe bayoka yango ye moko pasteur azwa likambo na zolo basiko akende ko étudier yango. Et bana nzambe o bazo bunda na problème ezala bandeko o bazali kuna n'église wana o bazo koka koloba likambo o te, soki ba yoki message o lelo bakanga motema na bango te po eza ba vie na bango nde ezo dépendre na likambo, ba vie na bango nde ekozala bloqué po ezali problème moko délicat, ezali likambo ya ko lala na butu, ezali likambo ya femme na mari de nuit. Donc ezali likambo o bazo mona pasteur Charles au moins nakotanga bakomo ba mama te, mais nakopesa ba témoignage nyonso ba mama ba pesi au moins plus de 7 femmes oyo bazalaki na église wana ya pasteur Charles Bameko baye kopesa ba témoignage oyo ndenge balalaka na pasteur, ndenge pasteur Charles Bameko alalaka na bango comme mari de nuit. Et ça problème moko très sérieux. Mais avant to banda message na biso to na banda ko pesa ba témoignage oyo to tika na nungonga o na maboko ya tata nzambe abatela biso message o na memi ngai nazana nga instrument o nzambe pe apona, ngai na memi message oyo ko kangola bana nzambe, na memi message oyo eko sunga bana ya nzambe oyo eko délivrer bato ebele lelo. Na yebi ke message oyo lokola nga na sambeli na bondeli nzambe toucher mitema ya bato et a toucher mitema na ya ba mama na ya ba papa mususu ba monaka yango o ba vandaka nye bakangaka motema lelo message oyo est délivré bango. Eza message moko donc ekozala combattu po ezali vérité, ekozala combattu makasi mengai na yebi makasi ya nzambe oyo tobondelaka nzambe akela likolo na se na yebi ke akotouche mitema bato lelo akodélivrer alingi adélivrer bana na enda bimisi makambo oyo. Donc tobondela totika na ngongo na maboko ya nzambe.
papa tozongisi lokumu epai na yo tikozwa lokumu papa na kombo na Yesu na memi lelo message oyo pesi ngai na batu oyo tindelaki ngai bana na yo papa oyo tio délivrer na oyo zali en cours ozo délivrer na memi message oyo na kombo na Yesu kotika yango papa batelanga na memi message oyo batelanga na se na loboko na yo makila na Yesu ezala likolo na ngai pe likolo bana na onyo so ba kolanda message oyo likolo bana na onyo so ba témoigner o ba yeko bimsa vérité o papa batela bango esika bazali yo yebi nombre na bango na ba o nanu ba témoigner te na ba o nanu bazo banga koloba papa simba mitema na bango fungola bango munoko po bango moko papa ba confesser po ete ba bima na likambo o zwa lokumu papa po ozali le maître de temps osala likambo nyonso na tangu na yango lobi na Ecclésiaste 3 chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour la vérité, un temps pour mentir. Merci papa pour yo bimisi vérité. Merci papa pour kangoli banana yo zwa lokumu na kombo na Yesu Christu kaka yo zwa lokumu bisoto za na se yo mata papa na kombo na Yesu Christu. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, nazo banda message oyo nazo pesa ba témoignage ya ba mama. Nazo expliquer ndenge ba mama ba yaki ndenge likambo ebandaki bayaki ko yebisa ngai ndenge bayaki ko lukanga poto sambela poto prier ensemble. Mais bien aimé dans le Seigneur, ba maman ya liboso o bayaki ko monanga ça fait peut-être plus d'une année. Ba maman mi balé bayaka baye ko betelanga likambo oyo. Baye ko yebisa ngai ke ba bondelaka pa pasteur Charles Bameko. Et bakimi kuna pourquoi? Parce que bazali ko mona pasteur Charles Bameko na butu ko sangana na bango. Bande ko na ngai Bible zo yebisa biso ala ke la mama be o azoko salikambu na kombo nzambe. Ngai na vandaki même nie likambo na ça fait une année na lobaki na ngango te na bondele kana ba mama wana bakataki makolo na bango pa pasteur Charles. Bakenda sou pa pasteur Charles wana te, bakenda sou bostrate. Pour église comme on a ngona kan c'est bostra bakenda sou kunate mais ngana fandaki na ngana garder silence tozo bon de l'ensemble tant tozo bon de l'ensemble nandenge likambo yeko bima nandenge likambo oyo yeko bima éclater na grand jour po nini po nzambe ye moko alingaki abimisa likambo oyo libanda. Mes frères et sœurs, pour ma kambo oyo, ba maman oyo ba yaki ko témoigner pananga bazape na mibali. Donc etali pe mibali na bango, ezape na mibali o bango pe babika ka makambo wana. Bango pe bazo mona makambo wana ba femme de nuit, mais bazo comprendre place ezo utate. Pour ceux qui mwasi na yo aza atteint na molimo wana. Ceux qui yo mobali olali pembeni mwasi na yo. Ye alotaka, ye azali na accès na ba mari de nuit directement au rozala atteint. Yo pe mobali au rozala atteint. Pour mari de nuit, kaka ye wana se transformera pe na femme de nuit. Okogino pe ko mona kaka ye pasteur wana, mais a se transformer na mwasi. Pour esa esprit. Awa bande ko naso ba makambo molimo. Naso ba makambo ya musunité. Donc naza même pendant nous na makambo oyo ya ba soki ba mbongo ba 2 millions nga na zakuna lelote. Nga makambo nazolo ba makambo oyo ya molimo oyo zo affecter milimo abatu spirituellement, puisque la Bible déclare que en tout et loko ali boso na mutu c'est l'esprit. Et loko o esalaka mutu liboso eza molimo. Mutu abandaka nanu na molimo. Soko so mona makambo na molimo nde na spiritualité na vie na yo physique makambo mona ki na spiritualité kozwa nzoto. E kozwa nzoto soki liboso mona yango na molimo yango soki ozo mona makambo na molimo zo lota ndoto. Ndeko nanga mutako sa otekeza nango ka ndoto eleka nango. Mutalo banote no eza nango bakosio non. Ndeko totanga Bible malamu, so totanga parole malamu. Basali nyonso ya nzambe na kati ya Bible. Eloko ba monaka liboso. Tango bazokutana na nzambe ezaka na ndoto. Mutu akutana na nzambe azate. Nzambe alobaki akose révélé par des songes. Job 14 ezo biso nzamba mi monisaka kaka na ndoto. Mais l'homme ne prend pas garde
amimonisa kaka na ndoto nzambe ayaka korevele biso makambo na ndoto po tososola makambo nini ezosalama na molimo oyo ekolata nzoto ekokoma physique oyo ekoaffecte physique na biso. Donc voilà bandeko, ça fait 1 année et demie na koma penza date wana te, mais je pense que ça plus d'1 année ba mama mibale bayaka ba mama na mibale so natangi ba mama wana moko kutu boye ba epo aza na salon de coiffure. Donc lelo nde naza boye pona ko exposer ba mama wana te po bango moko ba mama na bazomona makambo oyo ebimi ebele baboyi ko bimisa elongi na bango baboyi ko ya na caméra o po ba bimisa elongi na bango, mais nga na zwi charge wana po ngai na bengama nango nga naza na mandat o nzamba pesinga nga naza na protection o nzamba zo tia likolo na nga po abengi nga na musala oyo abengi nga na musala oyo aprotegeaka nga. Donc apesi nga pouvoir wana ya parole ya koloba yango na memi message oyo po eza très important pona bandeko wana, pona bandeko oyo baye sima baye sikoyo na pona ye moko Pasteur Charles Bameko na ye moko Pasteur Charles eza très important pona ye asosola likambo po nzamba zo benga ye afungola misu na nyoso nzamba zo bengele. Entre autres likambo ezali très important pona bomo ya bato pona ba âme ya bato nzambe, ba âme baza ya nzambe, ba âme baza ya yete biso tozali bato ya nzambe, tozali ba âme ya bato nzambe. Ba mama na baye bisingai liboso mama moko ayaki alobi nanga a expliquer nga makambo tango nazo benga ba mama tous bondela ensemble ba mama bayokaki ba mama bayaki mama ba mama na pe mibale baye moko alobi nanga abeteni nga lisolo ndenge nini ezalaki ndenge penza likambo nyonso ebandaki ndenge abandaki kotala na butu moko avandi azotala ba prière na bango batala kana soki ya bostra azotala yango. Après akwei na pongi ezuye alali tangu alali pongi ezuye alali nde amoni muto ya azotala na prédication na télévision Pasteur Charles Bameko akomi na ndoto na ye akomi liboso na ye bolumbu azuye lokola mwasi ye mobali, donc basangani na ndoto, donc amoni comme un mari de nuit puisque azaki misupolele te, elle était dans son sommeil. Ndenge to lotaka mari de nuit, femme de nuit zakana pongi ozo loto ozo sangana na mutu, c'est ça, c'est vrai. Ezam likamote mutakolo bageza lokuta o moi sina mobali basangana na butu ezalaka te, non ezalaka, c'est vrai. Et ezali très très mauvais. Ezam ba conséquences ebele on en pèse sango tout à l'heure. Alors maman wana amoni pasteur alongoli bilamba yepe asangani na ye na ndoto nde mama wana na somo ala asutuki azaki na pongi abindenge ni na koyi komona pasteur na biso boye mutonga na landaka muto azote ya biso liloba ndenge ni namona ye boye mama na biso wana chetembe ameki lisu deuxième fois bi non fo na tala soki vraiment ezali ya solo na nga fo na continuer ka kotala na tala ba conséquences nango azotala yango eleki quelques jours amoni même likambo loko ekimisaki mama wana yango wana po amoni yango 2 fois amoni pasteur na bango Charles Bameko 2 fois nde mama na biso wana akimaki kobondela nesika wana bostra aluki muto ya ko partager na likambo wana aluki prier puisqu'elle se sentait mal et elle avait tellement beaucoup de problèmes. C'est tout à fait normal puisque et si kazalaki spirituellement bazo utiliser na makamoko ya zako comprendre azaki tellement na ba problème ebele. Alors maman na biso wana aye ko solola na ngai nga pe na ebise na bi oui effectivement za makambo malamu te na silence nyonso to luka nzambe to bondela ensemble, il faut à la calme, il faut bondela ti okozwa ba réponse pa nzambe. C'est comme ça que moi je suis ngana bondela na lobango depuis kala ngana bondela ka ti fo na zo réponse nzambe oui. Pour na ke obondela pamba te nga so nzamba répondre nga ite 6 mois ebele na mona normal te na sa ba mama nyonso so na bondela na bango na sa bango bongo so ko moni nzamba zo bondela seke zan azo umela zo lobate seke zan likamo yo zo lobate. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors to bondeli ti après quelque temps maman mususu aye maman wana aye na même likambo
mes frères et sœurs. Tant maman a eu koloba likambo wana, ya maman na koute ezalaki grave puisque ye azwaki paralysie de sommeil. Et loko alobi au pasteur asé que ezalaki kaka kosanga na été, mais elle était paralysée na sommeil. Paralysée à sommeil ememaka liwa. Amonaki yango tellement grave, elle était hors d'elle. Yepe abimaki na église wana bande kosambela pa bostra. To bandaki ko bondela ensemble. Mes frères et sœurs, oui, déjà, il fallait na sunga bana na nzambe tant na zo message. C'est ce que j'ai compris en fait. Nzamba zo yebsanga na ngonga wana nazo tindela o bana nanga po bobondela ensemble et po yo mutunga na pesa mandat oloba likambo yo. Po likambo yo ebima po bana nange bele bazo vivre likambo oyo baza la sauver. Lem sous langage nzambe to comprendre angote. Lokwa nzambe ayaki ye mota yebisinga iboye kende ko loba boye kende ko loba likambo l'air wana ngape na bondela kikaka na tiki yango bongo nzoke ezaki bato ebele bazalaki atteint na likambo wana. Na même problème ya mari de nuit. Ya romona pasteur Charles comme mari de nuit. Likambo nga na yeli yango wana ya ki mari de nuit. Likambo nga na yeli eza ya ki mari de nuit. Po tozo yo kango ka boy peut-être ndeko soki nano viva yango te oyebi makambo ba mari de nuit wana te ba femme de nuit wana te oyebi blocage yo esala na bomo ya mutu te ndenge bebisaka ndenge détruisaka ba ndako ndenge détruisaka ba foyer ndenge mema malheur na vie ya mutu. Tant sous so vivre on te comprendre. Mais c'est ce que ça apporte. Ezali vraiment mabe. Et bandeko, il faut ba kangwama. Soki na yeko loba likambo lelo boye. Ba mama mususu. Na ba mama kako bayaki. Ba famille na bango nyonso tu ba banda ko bondela kuna. Ba banda ko benda moko. Likambo ngo ezaka soki oso kangami to ebi ndenge nini bakangamaka te. Po babi makuna ezalaka tout un problème na mutambu wana. Na kati ya ba famille na bango kako bazo benda. Na ba camarade bazo benda. Ezakondeye so mutu moko ki obondela kuna memi deuxième, a memi troisième. Ngai lokwa na bondela na nga kuna te na makambo na bango te. Nga na yebi te nazo kango ka nde bimi boye. Ba memaka na ba quartier mobimba ba memi kuna bango nyoso ba koti kuna ba komi ko vivre la plupart na bango soki muta memaki 3 personnes mi balé ba ozana même problème wala so muta memaki 5 personnes 3 ba ozana problème wala babandi ko meka ko sala effort ya obimisa bande ona misusu bande ko ne po muta memaki ekuna moni makambo akimi mais muto ba memaki kuna zo ko kimata azo ko bimate. Koutuba, comme ils sont tellement qu'ils sont, je sais pas s'ils sont envoûtés en fait, je sais pas. Puisque, ce que a dit kambu yo moko bete la ndeko no ke ta makambo na zo mona na butu. Et puis ba ebisio non, faut benda na nanu pour makambo zo mona boza malam te yo linko bimate. Comme poser question te tu es envoûté. Pour loko na so ko mona pasteur na yo bongo, faut d'abord te retirer au luka nzambe. O tu nzambe pona nini? Nzambe o to bondela ka lobaka. Asan Nzambe aba morte, il parle, il va te dire, il va t'expliquer des choses. Nzamba linga bongo, Nzamba linga komi benda, ovanda yomoko, na ye, kaka binomi balou bando poser Nzambe ba question, alobi, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Il faut toyer ba parole ya Nzambe. Alobi, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Alobi, je me laisse trouver par les pasteurs qui cherchent pour mes enfants. Non, alobi bongote. Alobi, yo, soko lukie, yo moko. Akomi monisa. Sokyo luke na motema na yo mobimba. Akomi monisa. Tango mona makamba bongo. Bendana. Bandeko. Bandeko ba yie pa nanga sikoyo. Baza plus de 7. Ba maman. O bazolo ba likambo. Même sujet. Toyoki yango biso moko. Na matoi na biso. Soki likambo elobama ki na se. Tuba nga nazo gangango. À haute voix, nazo gangango très haut, nazo lobango puisque ezali ko boma batu, eza ko boma ba vie, puisque loko na so mutazo vivre ango, c'est sa vie qui est bloquée, c'est sa vie nde et comme na ba problème.
Même boye pose moutaz azala épanoui à rosaso épanoui. Au moins même elongi ya mutu, même ndenge ya mutu échanger. Au moins ndenge ya mutu et ça sous normal te même elongi même mine na ye alamuki na tongo ba uti ko abuser ndeko soko lali na mutu na butu ko quand te ke zandoto lali na ya solo. Quand tu vas te réveiller, on va se sentir bien. Ba misusu kutu ba mona même ba sin na nzoto na bango. Na sina lobali kamba ya ba esprit yo et là na batu na butu. Eza mutu kaka yo yebi. Eza mutu yo yebi. Eza likambo ko négliger te. Ba mama bandeko balobi na ngai. Bandeko na bango mususu ba kangami kuna réellement bo bazo vivre souffrance. Il faut na lo balikambo oyo bandeko na bango ba yoka. Na pesa ba conséquence nango. Eza na ba oyo bazo vivre likambo oyo bazo linga koloba te pe bazo koka ko bimate. Oko vivre ba blocage. Oko perdre ba misala. Oko perdre ba business na yo. Ba faire na yo et koti ruine parce que but ya molimo wana yango wana c'est devenir rongé. Eza ko ya ko bebisa et même couple na ndeko na nga yebisanga soki bino bo lali yo lali na mwasi na yo lali na mobali na yo mutu moko boya ka kotaka na kati na bino alala ka na mobali na yo to na mwasi na yeba ko komi na mbanda spirituel. Oui, ndeko na biso maman mwasi ya papa na biso bosra maman mami sora luka ka bambanda ne baza spirituel surtout ngana zo ba makambo physique te na ba makambo molimo. Ezali vrai asangana bango ya solo. Siko ngana zo mituna pasteur na biso. Aza mosali ya nzambe. Aye kote ya liloba. Azote ya bana na nzambe. Aninga sauver ba âme. Mais comment ba bana ya nzambe ebele na yebi ke baze ebele po ba misusu bandeko ba yebi singa bandeko na bango musu bazo vivre même makambu na ba camarade na bango musu batikali kuna. Comment bato ya zoteya ba mona kaye na ndenge wana. Eza mokote, eza mibalete, eza ebele. Comment bazo mona ye bongo azo ya kolala na bango, azo ya kosangana na bango, bazo mona bolumbu na ye na butu. Ndeko yo moni pasteur na yo bolumbu na butu. Na tongo ye okoti na église omoni alati blanc, okomoni ndenge nini. Mais ali malédiction, eza malédiction. Parce que omoni nzoto ya pasteur na yo physiquement. Eza malédiction, oza maudit à maudire yo. A maudire yo. Okomona nzoto ya pasteur na yo te, ni na butu, ni na moi. Okomona nzoto ya pasteur na yo te, nzoto ya pasteur na yo, eza sacré. Soki yo ndeko, oza na église wana, ozo kanga munoko. Ozo koko bimate, omona kano nzoto ya pasteur na yo, chaque jour, ndeko ato ozo tonga nini. Ata lelo ozo mona ba conséquence nango te. Yeba ke ruine moko etelemi liboso na yo. Yeba ke nyonso yo zo sala ekende liboso te. Puisque y a une malédiction en ça et Dieu nzambe azo mona yango. Nzambe azo ayebi ke yo osangana na pasteur na yo na butu boza na bino mwasi na mobali mais na tongo bosala lokwa boyebani banzoto te et toi tu gardes le secret. Nzambe ayebi ke yo zo bomba secret wana. Nzambe ayebi ke yo zo loba te ozo mona makambo wana donc yo zo zwa plaisir na komona nzoto ya pasteur na yo. Yo zo zwa na o plaisir ya komona nzoto ya pasteur bameko oyo ezali mabe na misu ya Nzambe. Non seulement za mobali même soko mona mobali ya bato. Neti mobali ya voisine na yo. Neti mobali moko na musala na yo. Oya za ya yo te omona ka ye bongo na butu ayaka kosangana na yo. Ezali mabe. Déjà na misu ya Nzambe, il faut mi sukola. Faut Nzamba sukola yo, il faut confesser yango. Il faut que la confession di kambouana pour Nzambe a délivrer yo nango. Jamais okoyi kozana relation na mobali na mwasi na butu. Eza na ba conséquences ya mabe. Et na miso Nzambe amona nyoso Nzambe mtalaksa apesa molimo Nzambe mtapesa biso ba message wana. Bandoto molimo Nzambe mtaka ko révéler biso makambo. Ça veut dire que Nzambe ayebi makambo to sala kana ndoto na butu Nzambe mtalaksa ngona molimo na ye par son esprit. Donc Nzambe asa étranger ko quand ça te que Nzambe ayebi te Nzambe ayebi ndenge olala kana pasteur Charles na butu. Et ozo loba yango te
nzambe azotindela yo o omoni atindelaka yo wana ndeko no azoya koyebi biso bima wa ndenge ozomona ye boye ozomilakela mabe ozobebisa bomoi na yo vandi kaka ndeko na ngai yeba ke nzambe azomona yo omoni soki ye azwi etumbu na yo na ye bokozwa etumbu ndenge moko po yo ozozwa plaisir na likambo wana ogarde silence et pourtant nzambe apekisi yango sacrificateur ya nzambe ndenge biso toyebi azali mosali ya nzambe jamais yo mondimi na ye yo mwana oye atindi po ye atangisa o liloba okoki komona nzoto na ye okoki komona nzoto na ye te okoki komona bolumbu na ye te okosangana na ye te il faut bimisa likambo wana au grand jour il faut confesser likambo wana et surtout soki otikaki yango ekomi habitude c'est kozwi plaisir nango mais c'est très grave eloko nga na yeli yango wana bandeko fo boloba likambo fo bobima na eloko wana fo bozala délivrer nango bandeko na bino bazobenda bino matoi baningo bazobenda bino matoi po bamoni lumière ya nzambe po bake koluka nzambe ya solo bamoni nzambe bamoni loboko ya nzambe baye ko comprendre que non bande komona eza normal te c'est pas normal yango bazoya koloba na bino soki lelo nga na ye awa message na nga yango wana il faut botelemela eloko wana fo bobima nango bokoki koaccepte yango te ezali mabe na miso ya nzambe ezali mabe mpo na vie na bino ezali mabe baconséquence nango eza terrible ezali vraiment une grande malédiction et kobloke kobebisa bavie ya bato ebele na ye moko paster na biso soki ayokaki likambo malamu te soki ayokaki yango en passant soki sujet yango ezalaki peut-être lobamaki na genre moko négligé ngai na ye koyebisa ye yango ya solo na zwi bamama oyo bazalaki kuna boye de vue namoni bango boye expliquer nga na ndenge bandoto na bango ezalaki ndenge bamonelaki yango nini oyo bavivre ce sont des choses vraies pasteur na biso bameko ye moko ayebi pona nini bamama na ye bamama na biso bandimi na ye bazomona makambo wana ye moko ayebi pourquoi bazomona ngo ayebi ndenge nini ye akotaka na bandoto ya bandimi na ye po bakende olala ensemble ye wana ye mutu akoloba likambo wana c'est lui-même pona makambo na ye na bandoto na ye na baacte na ye wana azopose bamonaka ye moko bamonaka te ye na mutu pembeni bamonaka ye moko lui bamona Charles Bameko ye moko na bango bazosangana na ye donc c'est à lui d'expliquer cela et c'est à lui de faire une repentance, de libérer les enfants de Dieu. De libérer pour nous sauver ba âme ya bato na ba fungwa ma ba bima na likambo, c'est à lui de faire ça. Ba maman na oui ba kei mais ba o bazana ba ju makasi nde ba kei ba ju grâce wana ko kene mais ba o bazo ko kende te bazawana et ça continue. Et pourquoi le pasteur Charles Bameko azo sala effort wana te ke likambo esi la azo loba likambo wana te azo sisa likambo te pourquoi pour quelle raison ngana yeko loba ki un problème wana ezali ba o ba bimi na église wana ba kimi pona likambo wana ba bimi baza par la grâce de notre créateur baza sauvé nango mais ba o ba tikali kuna ba bikina na likambo wana te baza retenu na likambo wana babiki na nangote. Donc voilà, et le konga na yeki koloba message onga na yeki ko pesa likambo oyo ba mama ba kimi na église wana ya Charles Bameko bazo mona pasteur Charles Bameko azo sangana na bango na lobi lisu na bandeli alakela mama be nga vi nange simba mi na nzambe na kosela nzambe akela liko na sema kambute soki nga na mona ki baba mana te ba ekomaki na matoi na ngate na koya jamais koloba likambo na koya jamais kotanga komba pasteur Charles Bameko bomoni sujet na ye nango eza ya mari de nuit na na likamusuti donc souci nange ezali ba mama na ba bika
ba papa pe ba o ba mona ka femme de nuit et koza nango ka même pasteur wana Charles Bameko esprit wana ko maka nango pe moi si puisque zamaka mamolimo botelema na likambo sinote boko luka bomo na bino wana ndenge bozo luka na ba jour et de jour bozo solution te lelo ko matalobi kwei lelo ko matalobi panzani ezana ba conséquences ebele. Nzambe azwa lokumu ndenge vraiment salinga grâce lelo na yeko pesa message yo na komisi likambo yo na sukoli lelo maboko na ngana likambo nzamba azwa lokumu ba mama bozwa ba courage bobima na lobby ngana zaka na ngana église te. Moi je n'ai pas d'église. Nzoto ndeze église nzambe c'est le temple du Seigneur. Mais ba mama auto sambela na bango ba témoignage na bango ba témoigner un jour. Nga moko vi nanga na lukaka nanga nzambe pona bomo nanga moko nana so ba mama ba ye to bonde na bango ensemble ba yebi nzambe na biso alobaka ako révéler o bomo ina o yo moko ba mama to bonde na bango ba yebi mukolo nzamba oninga ba bando témoigner pona ba vi na bango ba témoigner bango moko na mokile bongaka comme la Bible nous dit mikiti sa bongo nzamba tombola yo. Nzamba zwa lokumu. J'espère que ba mama na ngai bandeko nango bazali na église wana to pe o basi ba bimi bazoko ko lobate bazwa message o baza makasi ba sosola ete nzamba zoyoka bango nzambe ayebi problème na bango ba lembate ba continuer ko bondela nzambe asukola bango na biloko nyonso to ba kotisa na kati na bango puisque ko sangana on eza makambo ebele bandeko ba ko yiba yo nyonso tu seras dépouillé ba oyiba onyo sotika neloti ba lemba te na ko bonde pe ba lemba bandeko ba tika likuna te ba continuer ko loba ko sam ko bonde la pona bango ponzamba toucher mitema na bango ba bima na likambo yo eloko liboso ezali ba confesser yango ba longwa ba ndima ke bazo mona makambo ba bima ba bonde la nanu nzambe a délivrer bango nango puisque ko yo bonde la esika o mona pasteur na sangana na yo te non. Donc nzambe azwa lokumu pe asimba motema ya pasteur Charles Bameko nzambe asimba motema na ye a confesser likambo oyo confession sala maka yo moko na nzambe na yo il va faire ça comme il veut mais ngai na komisi message tika tata nzambe azwa lokumu apambola bana nzambe apambola bino esika bozali bandeko bozo vivre likambo to yebi muto azo vivre makambo na ngai ekomi ekomaki déjà et s'accentuer donc bayeba ke nzambe azo ayebi likambo oyo bayeba pe keza likambo moko ya mabe bo pesa bango message oyo babimisa bandeko oyo balamusa bandeko bazo vivre makambo na eza likambo moko malamu te. Bo garder silence te nzambe azana besoin na bino azana besoin ba âme ya bana na yenyo so za la sauver vraiment ceux qui Yesu Christ azongi te partager le message bo komisa yango et pas ya bandeko na bino bana na bino ba mama na bino ba tante na bino ba oncle na bino ba karami na makambo yo bazala délivrer nango vraiment nzamba pambola biso à très bientôt mes bien-aimés dans le Seigneur au revoir.